Kabwani pona nini yo zui par ya era. Eloko nini etindi yo obwa kisa Mike. Eloko nini etindi yo Herman nazo tuna yo kaka Herman wana moko. Tokei bien kaka Herman wana moko. Tango kaka déjà Herman a trahir aza traître. Herman banda leloko muno ekomi Herman Kasongo Judas. Herman Kasongo Judas. Judas wa te kaka Yesu. Aza comportement mona Herman. Herman yoza Judas. Omoni bois qui si Mike Natala vidéo na Mike la duchesse na lela. J'avais eu mal pour toi. Tant que moni Herman pensa parce que Heraloba qui Herman il faut payer sa position. Herman a zaï non na position te. Heralobi paye sa position aux ananga tozana ye. Herman a ya pensa ko ala ki sa Mike la duchesse obi yo teto bengani yo na zakota era. Herman Judas. Herman comment ne comme Judas e longwate. Oya boma Yesu wana ni kuruza Herman eza yo. Ngako no fingo te na kena. Herman to ke le père Herman pour na ba terme de le na ba non Herman parce que je dois aller au boulot. Herman Kasongo. Oyo ko na match wana olobi nini Herman alobi na pesa ba lio ezaki ya era. Bozo mona nde makambo ezalaka mbongo na pesa Herman Kasongo 2500 € na nga. 2500 € na bala era Ramsès bino batu boye baté na pesa dot pas Herman 2500 €. 500 €. 500 €. 500 €. 500 €. Era koma mobali na bale na dot na dota era na 2500 pas Herman. Herman abima papa era. Na bala yo na kidiba na loyengo comprenate. Oyo ko comprendre si mambongo si epesami. Na bala yo na kidiba camarade no Herman na teki yo. Herman Kasongo na pesa yo mbongo boka Herman na pesa yo mbongo na nga 2500 €. Era bando boya alobi Herman ko zwa mbongo na te Herman yo tango zwa ki mbongo wana est-ce que yo sepele ninga na finga ka era. Donc yo sepela ka ninga na finga ka era alors. Comment yo ko kendo zwa mbongo ya ennemi ya camarade na yo? Boto tout nanana mutu aza ennemi ya camarade nazo finga camarade no tongo butu moi camarade no aboy kozwa mbongo wana. Comment yo Herman o se porta garant ozwa mbongo ke ngada ondimingo lobi naza belle sœur na yo era zo boya alobi Herman kondima ki belle sœur wana te sira na kwa ko singa mbongo ni ko zwa yango te era été fâché contre toi yo na lokoso ya mbongo moni 2500 ba lui ezo kende le roi mai e komela yo nanu te Herman olobi sirène tu es ma belle sœur boti ke la nga belle sœur na nga sirène maloba na yo et si ebimaki naza belle sœur na yo à vie Herman okolongolango soute na bali era Ramsès et pas na yo Herman ozui dot oyo ba para ba sala ka yo bima place ba para pour les kaki loko solobi elie era elienga omonaka era loko la koma ya yo relation na era biso to ba ka boza ba kamera so pe boza au delà ngana oyeba te era boyaka ozwa mbongo Herman nazo 2500 lions na tolelo so 32 lions qui combien de lions et salamanu na TikTok te zaki dot jour ngana balaka era Ramsès TikTok e ningana mariage nangana era libala dot ningisa TikTok boka Herman to continuer na boye baka Herman te boka bola na ba page Herman Kasongo moni loko osali Mike alela place azara Mike la duchesse kolela Mike la duchesse et landio lelo batunyo so bazo mona carte table ke yo ndoza mabe Mike la duchesse alela ki Herman masto salinga maboka be olinga na era o sepela ki omoni lelo era tape era otikona omoni ka lelo relation na era kabwani talaka era loko anda ko ezika salaka ba melako omoni lo nyonso ngosa na era sala nesiko po era oboya otiko o traître o Judas ngana ko linga te Judas kota mobali nanga boyo kali solo Herman boyeba kate président leona yeli oza ko tuna chance na ke musala sira no a respecta ko kama ke sira na fungoli munoko aloba na ofingo te na oloba réalité nga finga te boyo kali kambo Herman ba mama na pesa Herman 2500 € ya mbongo ya mariage wo Herman andimi ki belle sœur n'est-ce pas amati singa pe na live na ye place na bando matate jour wana Herman amati sa na live makamuna zolo beza lo kutate Herman amati singa na live to yambi belle sœur bo kabele belle sœur ba vidéo wana ezali bandeko ele kaka quelques jours bona moni na kota boy
et comme yo nothing a demande Herman a comme boy ozwanga o to komatiso awate sirani yo ko finga era tango ozwaki 2500 nanga oyebaki te ke ko finga era ko continuer era pekisa kiyoti alors bah comment yo kozwa mbongo ennemi ozwaki mbongo après quelques jours Herman a comme te sirani ozano bese nanga te sirani ko memisanga makambo bese te mais yo ozwi mbongo alibala tant que qui Herman wa camarade nanga te wa le côté nanga ngakutu na kikota ba live no renda ko peso 2500 wana tant que qui tokende bien en tant que beau-frère nanga Herman a peso bon wana tant que beau-frère nanga après quelques jours Herman a baluki o te sirani oza bese nanga te tala ka gezana ba mtesa ba TikTok nini te Herman a ekosanya eko bloquer nga boye bakate Herman a bloquis donc a bloqué nga na 2500 € sans trace. Kala niveau to kende makambo bat bayebi te Herman Kasso na okosate Herman a bloqué nga penza na kota na live botier bloqué par Herman Kasso ngam na pesi mbongo na nga libala yo muto so lié soko suma na ni wane tenga te ko tumora na osenga te poza mbongo libala na bala era tango esali bongo ba ndeko boyoka Herman yemoko kaka moni moyete ayeko débloquer nga kaka yemoko ayeko tuna sko non sireni to bozoka bolanda histoire bo enregistrer ngo ba page bo taguer ba page ba ko histoire Herman na sirène bo yeba kate kaka yemoko Herman o sirène nga na lingi kasi to kota privé omoni ko to soki bo tali bien Herman na lobango na live na bi sirène privé Herman a yemoko nda luka to kota privé abi privé donc alobi akota nanga privé pour ayeba soki tala mutali ko landela makambo abatwe Mike ekuta luka ka privé te Herman a itinga privé pour akota nanga na privé ayeba soki penza bozindo landa nga sirène nazalaka contact na bato TikTok te na lingaka privé te pona ko boya songi po soko kuta nanga na privé nga na muta lokuta te na bimisaka nyonso o eza na motema nanga na kosaka te Herman yemoko ayebi yango na boya ka privé po nga ntango zo sola nanga na oloba o eza ya solo yango na boya ka privé Herman Kasso nga komi privé mama te ko kuta na Herman na privé Herman a pesanga numéro na personnel ya téléphone numéro ma ya téléphone ya Herman personnel nga nazala nango abinga pe na PC yanga bite toke na ngona na ba réseaux sociaux na pesa ye Instagram nanga omoni na mona ki na Instagram pe ba solo laka na po o makam na solo bezaki secret Herman a ko bimisa secret bota à niveau très yuda so trahir Mike la duchesse au trahir penga sirène lobi ko trahir lenga mobali nanga era na bo lobi Herman ko trahir pe era yango na linge comme la era nanga te tant so ko supporter on te na bo Herman libanda na via era longwana et au trahir camarade na déjà pire mastané Mike oyaki na via era po bo mai au trahir le biso Mike nano Mike la duchesse a confiné innocent mo we po na yo Herman oyeko trahir moi sia era sirène lobi siko lingis ko simbela nga mobile nga era onga na linga kana motema nga na bo longwa pembeni ya era Herman azo benga no bandale lelo datini na benga ni upenza era Ramsey chéri bébé longola Herman na pembeni no Herman oza su camarade era te boyo kali solo mama pona okemsale obiki na ofinga te na ofingelo te na obeta li solo ndenge zalaki Herman ya ko contre ba mama Herman na lukanga na privé oh sirène to allo pour la porte solo ta ba 2h 3h na Herman e belé Herman a lobi sirène na zuyo na privé est-ce qu'il y a solo ozalaka moi ça ira to ezaka kaka ba buzz na pesa Herman secret na au moins ils ont déjà privé batumi balé na lobi Herman nga penza era Ramsès a yebi intimité nanga o na yebi c'est ce qu'on a privé na be moni ndenge yo yebi intimité nanga te era yebi ndenge nga na sibanaka ndenge nga na versaka ndenge nga na lelaka bilenga libolo era yebi pe to se filme naka era zanango ozomona wana eza privé na lobi mais Herman ko yebisaka erate kenga na linga ke bakas atala kango kaneti na barando bo mais eza secret na confier yo ko lobali solo na mutu moko te bozolanda boko soki boyoki audio na boko kanena zo ko confier parce que ya lika ka yeba ko landa tina privé na lobi ko yebisa na TikTok mutu moko te etika la kaka ngana poza beau frère na pesi yo secret na privé na solo la na muta TikTok moko te na privé à part kaka